Mike Kalambai na Denis Lesse réconciliation oyo bakutani atanke basali na Nzambe tokoloba nini bandeko na ngai. Mike Kalambai na Denis Lesse bakutani wapi bandeko na nga bolanda makambo yo se passé awa. Mike Kalambai na Denis Lesse bakutani na Kolwezi esika oyo tomoni ndeko na biso Mike Kalambai asili kolakisa biso na Kolwezi côté ya séjourner kolakisa clip na esika nzemo na esika bandeko na ngai. Lelo Denis Lesse na Mike Kalambai babongisi eske ndeko na biso Penyel Samba aza okura na ngoto aza okura na ngote parce que awa toza komona bisengo na réunion entre Mike Kalambai na Denis Lesse. Bandeko na ngai Denis Lesse alakisi ke aza mukolo azali na Lubumbashi. Analyse na biso ndeko na ngai partager massivement olanda lisolo ya Denis Lesse na Mike Kalambai. Mambu masobele bandeko kande balobaka bandeko nanga likamba kokama komona ndeko na biso Mike Kalambai na Denis Lesse bakutani esika moko oyo baza kosolola parce que Denis Lesse alobi Mike Kalambai bande ko benga na likambo oyo talaki mwasi na ye Penyel Samba mais ndeko na ye oyo babengi pasteur Mike Kalambai abande ko yamba telefone te lisolo yango eza nini bandeko na ngai na kati ya communauté biso to sepeli komona ndenge batumi bale oyo bayokani bafandi esika moko pe batanga komona Nzambe ke mabungisami eza malamu ke ba mikolo basololi mais est-ce que batu musu basepeli nango est-ce que ekozala ba plainte ekozala toujours que pourquoi Denis Lesse akutani na ye bandeko na ngai na landi mwa muke kotala bandeko mususu oyo baza pe na bwanya balobi te kokutana ya ndeko na biso Denis Lesse na ndeko Mike Kalambai préparation ya eloko ya munene eza kobongisama bandeko na nga na mabongisami oyo eza kolega kala mingi te yango milulu wana esengeli ke batutu bazala alo naki mwa musika na kolakisa bino bandeko na ngai maneke bayambaki wapi pa première dame oyo tomonaki maneke moto oyo azali même pas politicien même pas musicien mais bayambi et pas première dame oyo esika baza kosolola bandeko na ngai makambo oyo totalaka ba angle ebele est-ce que ezali mpona mabongisami oyo ekozala mpona ba élection ou bien eza juste kaka basali yango ndenge wana alo eza tote ya neti ba point mo boye tolobi kaka poto me ya kolakisa bato mosusu ke non réconciliation ya ndeko Mike Kalambai na ndeko na ye Denis Lesse est-ce que ezali te par rapport ya ba élection to eza pona nini to ebité parce que tout le monde bakoti ba réunion na Kolwezi esika ndeko Mike Kalambai a séjourné pe na kolakisa album na lola bisengo na bisengo oyo azali kolakisa batu bandeko na ngai eza kopesa biso mwa mingi ya makanisi to kanisa pe totala est-ce que bakulu toto bandeko bana na Nzambe bazokende selo bonzambe to bokende selo bonzoto parce que tomoni kalami te bandeko lukandeko na biso Denis Lesse bakanga ye akimaki boye na boye mboto ebite nani akotelaki ye po lelo batika ye lisolo tobeta awa ndeko na ngai eza pona ndeko Mike Kalambai na Denis Lesse mais na kati wana toyebi keno ndeko na biso Penyel Samba pe azalaki parce que aza parmi bato oyo bazalaki pembeni ya Denis Lesse po kotambola ba makambo nyonso ya politique ya polémique totiki mpanzi mais souci ezali nini eza sima ya réconciliation ya ndeko na biso Mike Kalambai na Denis Lesse nini oyo baza ko préparer esika baye kokutana na Kolwezi na Kinshasa babengana ba telefone ndeko na wana okima komona na ye mais lelo oyo bakutani na Kolwezi baza ko bongisa nini est-ce que bonzambe ezali to eza bonzambe te alors tozo pesa bino tout ba wala na biso par là oyo eza juste oyo toza koyoka mais to pesa bino ba vidéo obomona comment bayo sola puis baza ko pesa na ba sentiment c'est comme si malgré ba lo eleka na télévision mais na kuzu pe basola bango babatu bayebana bapesa bambote babengana pe mais babeze to eza beze to la bo satan to la bonzambe to ebite mais to pesa bino ke biso awa na télévision soki batu bayokani to sepelaka makasi to ya pona to partager te to ba congolais mais derrière réconciliation oyo nini oyo baza kobongisa wana eza ba question to pesi na ba melomane to ba oyo ba super abonné na biso oyo balanda biso partout na monde entier est-ce que ezalité parce que tout le monde maneke lelo azui visa ya France est-ce que ezalité alors toza ko préciser te mais to est-ce que ezate oyo aza maila ko comprendre nini to loba awa mais bandeko na ngai esengo makasi atangi biso ba congolais to lakisi bino
réconciliation ya ndeko Denis Lesi na Michael Mbai. Tolakisi bino ndenge lelo oyo manike yepe azui visa mais toza koyeba te mais nzambe nde aza liboso parce que nzambe nde molongi esengo ezaki bandeko bayokani bandeko bakufani place moko est-ce que Michael Mbai pe na Moïse Mbia babenganaka toujours eza ba question parce que ndeko na biso oyo babengi Denis Lesi abi aza kosala tout ba se réconcilier Michael Mbai na Moïse Mbia ba amis d'enfance ba toujours ensemble est-ce que ekosala mato osala mate bo toyebite to mona te okamate parce que Kofi Olomide muku bongo o babengi waze kolwaki ye akoyokana naye ti satana nzambe bakoyokana me bayokani satana nzambe bayokani te maloba ya mutu eza maloba tia eloko kangama te yango tolobi bandeko na ngai soki pe tokomona esengo ya komona ndeko Michael Mbai na ndeko na biso oyo babengi Moïse Mbia ensemble ekosala pe bien et pe toyebi ki déjà que non mu penya penyele asia bongista mbali na ye partager émission na biso ezaki ya bino paradis bye bye.